Mbote mbote na balandi na biso nyonso o balanda biso na chaîne na biso ya Flairmont HD. Ezanga molobeli na mino Pelé Tanfumu garçon de disque. Naeka ka moi vite fait moko parce que er ango c'est pusani. Donc naeka to lobela. Nazanga monte na plateau na kota Dembo Wembo. Merci na abonné na biso po bazo s'abonner na sima na caméra na to na zabona ye moko Dembo Wembo moi sa mandefu. Lelo na kolobela makambo oyo tozolobela kaka pona makamba Seguin parce que Seguin alaki mutu oyo na vandaki na ye na liaki na ye pe na melaki na ye. Merci na abonné na biso to kende bien bo s'abonner vraiment na Flairmont HD. Lokola ba Gima Sama ning ba s'abona lokola ba Pibo Munongo R9 lokola ba Vero Kir ba Z Kir ba tikala toujours ba na parler. Donc merci na bino bravo ba mikolezo sila tozo kende déjà na fin ya suka année na tokota na 2025 donc on appelle si bonne chance na nyonso na biso morope donc toza na kati Dembo Wembo ya Pelé moi ça mandefu Pelé Tanfumu toujours na ebisu bagan kaka bagan malilio malili ya su o te di mo la touti na Alaska touti na Alaska ya Pelé touti na Alaska touti na Alaska touti na Suède touti na pays ya Scandinavie bonio tenga kimia toujours Pelé yo ko mamba tuno pe ezala ke o ebisu te donc to démarrer mbala moko grâce à te daki to ba question ya Noël est passé. Ouais, Noël les gars qui bien na 5 famille au niveau camp. Donc maman, ma grande sœur, ma neveu, ma nièce, ma nani, tout le monde, ma cousine, tout ça qui voilà donc na laissé on a dinga parler dans ça parler hein. On a médité pour la to méditer, les femmes to faire ça qui bien donc tout à fait qui bien. Pas de nouvelles bonnes nouvelles. OK, merci beaucoup. Magenga na ngande mutu na retard na jot donc na molili oyo mais photo non pas je t'ai la photo donc quoi que ndaite makambo ezoleka na mboka na Congo te makambo eleka mboka Congo donc ezaka mambu ya oyo ezosanga pasi ezaka ndenge Constant Mutamba atieli biso mambu ya peine de mort donc voilà ça pour autant savoir d'où vient le kuluna quoi makambo wana ekoma ngo ndenge nini mpe ekomi na baniveau wana ndenge nini mais bato nyonso presque baaccepte yango bazokoaccepte yango parce que azoboma bato non azokoaccepte yango par rapport à ce qu'on voit physiquement mais spirituellement on ne comprend pas ce qu'on voit ozo comprendre dans le sens que tozomona eza pasi mwana alamuki na ndako na bango aki asombi lichette on dirait atekaka ngulu on dirait atekaka taba nzoka nda asombi yango mpona na butu akende kokata mama to papa lichette alors molimo ezokotelaka bango na butu to na moi tozoyeba te parce que jusqu'à présent neti nga na comprendre te peine de mort c'est bien bon la condamnation mais na niveau spirituel eza biloko nini oyo mboka na biso tolinga kosubir mais so basali yango bongo te mais sikoyo so tozonga na ndenge ya bible na ndenge ya peine de mort wana ekozongisa biso na bible ndenge babomaka bana ya Israël comme si na makambo ya bible te non là par rapport à spiritualité parce que parmi bana bakoboma wana omona mpe kaka le sauveur de l'humanité sauveur ya Congo akozala mpe kaka na kati wana na bana bakuluna te sauveur akolongwa na ye nde histoire ya Moïse c'était pareil babomaka ba nouveau né histoire ya Moïse babomaka ba nouveau né sauveur amonanaka na coin ya mai oyo lelo tobetaka histoire ya Moïse na Égypte ozomona Yesu na Bible babomaka bato mpe babomaka bato ntina ndenge ye bakendaka na exil Yesu ye na Maria bakendaka boka mpe ngunda balongwaka mpe mboka na bango bakendaka boka ngunda mpo bazongaka ezalaki ye nde mutu ayi kolibere biso na basumu alors nous on regarde ça physiquement mais spirituellement tozo comprendre te pour la ngai naza d'accord te na peine de mort parce que on entend la caméra ko oza d'accord te non naza d'accord te na peine de mort soki ba prison ça ka bike ba kundaka bango njoto mito etikalaka oui mais koya ate vie ya mutu directement non parce que toyebi ndenge batiaka zemi mutu nayebi ke na kosimba wabo mais ame toyebi ndenge nini bato akreaka ame te multiplication ya ame toyebi yango te ata bascientifique bayebi yango te alors koboma mutu kaka boye na bakuluna na mutu atie peine de mort
Donc, exemple, ok, Constant Moutamba, il faut à réviser Bamakambu, à tout na bakoko ya butu. Banzambe ya butu, banzambe ya moi, banzambe ya cimetière, banzambe ya mai. Il faut circuler dans Congo Mobimba pour comment on a réponse sur la peine de mort. Avant la décision, et où qui a parti à président de la République, Nicolo. Voilà, le président de la République, c'est un peine de mort, quoi, te via Moutou. Yo kokoli boye botami molio moko e envoûté okyo sali mutu mabe après abomi yo po molimo wana bobomi mutu mais molimo bobomi te bango pe babomi batuti te kasi molimo bobomi te na bato azokufa wana ya pele wana makambo eza kozonga la légèreté peine de mort à présent ezalaka te na presque na pays surtout peine de mort ezalaka te parce que tokoma déjà na basivilisation peine de mort na condamné à mort différence ces années te condamné à mort oui ouais. Condamné bango mort batika bango na prison bayebi ke mokolo kokufa okufi baza na prison à vie wana bakoma susu ebele bacondition ta bazalaka kuna bazala kokufa ya kobujama ya nini baza na droit par rapport ya koboma droit de l'homme ezala batia condamné à mort mais pas peine de mort kwa te fi ya mutu non yebisa so siko mutu azali na Kinshasa bolongole Kinshasa boke koboma na prison ya Luzumu siko ya Luzumu awo ke bango wapi. Il n'y a pas de cimetière déjà à la base. Le cimetière est dans le milieu de parce qu'il se repose pas en paix. Naba innocent dans la carte. Ma victime basali. Tellement non ko abima ki boyela. Merci beaucoup Dembo Wembo, merci beaucoup Nabandeko. Oh nyoso bandaka biso. Flairmont HD vous s'abonner. Donc année aussi là. Okwei to tikio ngana boyina kokweya nanu avant mais que personnel na vient nga astronaute baccalauréat molimo na repose en paix alors local la bête ma tola Noël ya bonne année vraiment bon chose la vie c'est comme ça. OK Congo les en deuil ya ba artiste Congo vraiment na ba deuil si deuil ba deuil deuil liboso to mona ki ya papa la biso Gomes danser à Zaiko. OK, to yesu papa Doudou ou azaki animateur. Doudou là oui animateur ya Zaiko. Ya mi après to ye na Seguin. De la Seguin mignon. To ye BCBG. Na vie na biso na Christian. Dakumu ya l'avenir esthétique. Basangwana ekomela ki ndenge landani. Pour muta théâtre pe azana kati to lobela. D'abord obinati ya via Doula na Zaiki na epage. Donc, na zaki pas Julie Bikembo, to vandaki, après la moni vie Lodi a bien un petite sœur déjà boye. Vie Lodi nani? Hein? Vie Lodi nani? Papa Bio. Ah OK. Papa Bio, abina ngate vie Doudou Adoula utu okufa. Abele mini. Maman a bengi mulo scanto. Elle a bengi mulo scanto mula bi ngape na ebina ngate mais non mais kala ko se renseigner ba ceux qui eza solo. Apprenez-moi quelques minutes de silence, c'est pas Julie Bikembo, de maman et Salamaki. Donc, maintenant, à vie à Doula, na soki en okuna. Donc, mon ami, tout ça que le wana, na vie Lodi, et le moi mouké tout ça qui wana. Liboso ya restaurant à Julie Bikembo. Donc, maintenant, à suko ya. Ya Seguin mignon. Maintenant, à Seguin, na soki en onde nini, na vena ndaku. Na vena ndaku, na fandi ka batile nga message. Kishasa, message. Mais reza sola kufi ngabi na nga kufi o te Seguin mignon ngabi ngabe na ebite allez lokala na ba groupe ba mise belé pour Nathalie mutu mo a confirmer lenga ba moko allez yangwana alors siko ya dakumuda kufi deux fois oh akufi deux fois ngai nzaba akufi deux fois comment mutako kufa ngai tuzakila car le même jour wana matanga ya Seguin OK na ke Château Rouge na kena sa ba course habite le roi matanga ezali na keneta na mouvement kuna Paris soki ezali ndeni po kuna eza staff ya musicien OK na kena kuta na sénateur beke na pesa mbote ska zali na bite ya to betango lo moko boya vite fait pona matanga abila nga OK premier ya te yaka na te pe azo caméra la kei to tourner esili na lina zonga na no zonga ndako na molo atinenga nini ya publication kama bato Kinshasa kaka batinelinga photo wala nani Bijou Mulolo atinelinga photo ya kibinda encore atinelinga photo na nini wana lobi
Dakumuda n'est plus nekade akomaki wana a partager on a groupe a partager atineli ngango personnellement privé après d'ailleurs okota na moni ke yebe ka mutu a partager on a ba groupe presque ebele après d'ailleurs okota na Facebook na moni bakali wa biso bakali na moni bakali a publié mwana roi na moni bakali a publié na moni pe Maeso Fabu a publié na moni pas mal pour na confirmation que akufi ya solo après manjeku na mbonda manjeku ya wata ouais abengi mbala moko Dakumuda abengi ye mbala moko via sali voice abi na okonga lokwa bazana belobelo moko lokwa sege OK bon mama kuku moko boya vite fait sikoyo comme confusion sege mutu akufi te to Dakumuda mutu akufi te ouais bamoko manjeku na yo benga manjeku na butu wana na kin ayo rappeler ngai a rappeler ngai bité nga mutu na bengi vie lobi ke auti osala crise aza na hôpital mais ya okufa te peut-être bato bamonaki nde bamemelaki ye bakasi okola ke akufaki te na butu wana ozomona ale sikoyo lobi nango tomoni abimisi affiche ya nzembo na ye ya sika ye moko apiblie yango mpe après nga nazwi yango sikoyo natiango meme na page na ngai ya YouTube na bi bocreye base ya matanga mpona sorti ya album asakalaka na nzambe te wayom tokomi wala ngam nakomaki parce que bato mosusu mpe na groupe namonaki batiaki jaki na bafishe wana akufi te asalaki bezi bato ebele bakomataki affiche na ye wana parce que ezalaki même photo oyo ye apubliekaki album nayebi te soki ezalaki ye to réalisateur na ye mais ezalaki bango mutu bapubliaki photo wana apres na pokwa nango esiko toyokake non akufi ya solo est-ce que kosala babezi wana eza ye mutu asalaki yango to te là vraiment mutu otuna esundeli ye akufi na ye déjà oyebaki ye te natika ozwa ton solo même danse na ye moko oyebaki ye apekisa bato ata koyemba nzembo na ye ata danse na lobango bayembaka te Whisky Solo aza so na mboka na Kenya Patrick Whisky Solo soliste na ye wana oyo abeta nini wana kotanga kutu apekisa ya pele yo linga kamera na ngai oyo panzana te nayebi linda te kasi aloba mutu atanga te mutu ayemba te mutu abina te papa to asinya wana eza très makasi lelo koyoka bavideo na ye ebimi azopesa batémoignage ntango azalaki na bomoi bato bazalaki kolanda bavideo yango te me ntango akufi bavideo wana epanze alobi ke makambo nyonso oyo bazalaka nango bakendaka kozwa ngo na Mont Fleuri wana tozalaka mokope kofi akufe bongo to soki ezala solo po boye kofi oloba te mutu moko tandimaki onga naza nganga naza ndoki amwake kaka bango na bakatiere po katiere mpe so abongoli motema akomaka paster ye mpe azalaki artiste ya musicien ere abongoli motema akomi paster est-ce que ezalaki obligé fo atya nkombo ya Mont Fleuri nabi zobozi balobaka makambo ya Mont Fleuri donc ma eningana na pamba lelo zobozi azabi lelo zobozi azabi Rafi Touma na Belgique atiki bana yolela likwa bilobaloba na réseaux sociaux donc toa na confirmation te toboye ya mosusu ekomela bato oso nini wana ça n'engage que lui que son âme repose en paix merci beaucoup bango bayela biso ba vérité mais bazwaka temps ya kokota profondeur ya mabondeli te nakokelango pasteur Denis alobaki abi il faut cuise likolo ekonda mpola nini parce que il faut kosenga mawa na nzambe parce que mitema bafamille oyo alelisa ndenge ezalaki onga na boma etel nga nalekisa etel sikoyo lokola prison ezalaka te ya bato wana batémoignaka bato batémoignage yo somona mutu moko atémoignaki aboma mutu akangi ye bakangaka bango te esukaka na église esukaka na bongoli motema mais osala crime oboma bato mais yo lokola obongoli motema leta mpe akangaka makambo wana te ale atiki yo ye kuluna te oyo te ye bakondane ye te yaza kuluna te ngai nde ngai abo akomi na ye se poso otali bato batémoigne na baeglise oke ngai nde na boye témoignage na ngai na boma bato nabebisa bato mama komele saki sharufa ye wana ye moni bakati ye kingo ye moni ake pusa luzumu akokende mpe na congo azotambola na baeglise na batémoignage amelisa bato masuba aboma bato ozo comprendre donc mpo na bango kuluna bango baza bakulu baza bato baza 5 donc ça n'engage que bango
Donc na mo atane na rolo baté donc molimo ne pe magana kimia. Sasa kei. Peut-être bato o babelaki masuba. Babeli corona te pour na corona pe bato bamelai masuba. O meli masuba ya yo moko ya mutute. Oh. Wana nganga. Ya yo moko nzambe. Mela ya yo moko. Merci beaucoup Dembo Wembo, merci beaucoup na bandeko nyonso oyo. Batala Pellet Mfumu garçon de disque ngana lo barake. Moni ngana molinga nga ba pwani pona lokota micro na ngana bala. Na balabala. Na lokota ngo pe na balabala. Kolo idéologie. Yo za ko lingota nga te melelo koma lingota. Aroma fan. Merci na Fanny Manda na Bruxelles. Ya Pelé. Merci beaucoup na Vienne. Peleta. Valentin Congolo na Hollande. Abia Obela. Ah, tala, ya Valentin li wa chi wala te. Valentin Congolo bika. Ouais. Merci beaucoup Dembo Wembo. Fait na sope Doudou akufi mais on dirait ba négliger Bembango, ba lobelango lisusu te, position ezo yebana te entre temps azape na famille munene. Azaki artiste moko oyo a marqué époque na ye. Na kata zaiko plus de 30 ans. Asali na kata zaiko mais vie akufi na kata Bruxelles. Lelo ba lobelango te mais elo mozo ezo lekela nga. Vie na biso nono père son âme repose en paix. Akufara le 6 janvier. Après to mona vie na biso Doudou Doudou Adoula a kufa le 7 décembre. Bango mbele bazaki animateur. Ça ba impact ba sala ki to ndenge. Nano acha date na calendrier. Te même mutacha date wana za mutacha. Bongo na yebande. Ba date na ba kufeli. Bongo date de naissance ba pona yango te. Bon mutok fait les premiers lingolo bani. So fait les premiers lingolo bani. Te mais bango balanda ni décembre janvier. Mais et cimetière et magie o bango baloba na biso. Maman de Kabaye, voilà fortuna. Nabi mutuna te. Mais pourquoi matanga ngo eza négligé? Na matanga eza négligé tel comme programme. Et da bisotin? Venio Chalobaraté. Venio Chalobaraté a présenté ma condoléance donc voilà. Même na page ya Zaiko. Vieux Bombassi. Na muto asala ke. Vieux Bombassi. Siko musique na biso kende wapi? Te ke de kande ke de fali azali faire azali héritier wataza depuis kaza Fabrigas azali. Doudou Kibinda azali. Bijou Mulolo azali. Donc basé belé vraiment. Mopa azali. Ba AC Milan bazali, hein? Ba AC Milan bazali, ba Mazembe ba Fanel, ba Emile Elias bazali, ba Wera bazali, ba Jibin Pena bazali. Tona ba musicien, musique ke ne bango bazali. Ah OK. Mais tozo mona ba musicien onde bazo kufela bongo, neti vie Doudou. Est-ce que aza pena muto ba ko négliger? Doudou a oumel la maladie, ça a plus de 10 ans la maladie. Au moins 30 ans de carrière ya Zaiko, divisé par deux la maladie. Donc, il y a Doudou. Kasi Doudou Adoula te. Ouais. Kasi on a vu ça. Nenga mabia sali 30 ans à Zaiko. Donc to compter kara 15 ans, il y a vie normale. Oh, 15 ans il y a vie normale, le reste wana malade bandaki déjà. Nino ko présenter na maman Abiso o baza o basunga Abiso maman Denise Nyakero, maman Olive. Pardon, ngapela na ba problème na ka. Ngapela na ba problème na ngamta sunga ngaza te. OK. Tozonga na Seguin Mignon, poto clôturer na Toya na Seguin Mignon, poto koma na biso na suka kala tozo chiter na biso parce que to comme déjà butu, lobika lobi ba misala. Ouais. Donc to la ki na mabibi mais na benga kaka Dembo Wembo aya. C'est actualité te. Vero ki rebsenga ke benga Dembo Wembo pour lobela mamba Seguin. Lelo Seguin Mignon atiki biso. Moi nungu ezali. Concert ezali mardi awawa. Ouais, mercredi prochain. Mardi. Le 31 décembre. Est-ce que concert wana ya Papa Chéri? Poto moni producteur ya Papa Chéri. Au concert est bête. Ba divé zinasili ça. Ba divé aleki na émission lobi ke concert ezali. Concert est bête. Mais ça na batu balingi concert wana. Concert est bête, mais c'est ba to dans aéroport. Yo monte to dans aéroport. Concert ya Papa Chéri ezali. To dans aéroport to za mission wa kitala tongo. Ya mardi. Oh. Tout ça dans l'aéroport, tout ça c'est la musicien. Oh, tout ça mission. Tout l'aéroport. Tout ça Ernie. Mais oui, tout ça déjà fait 2 heures je crois. Si l'été vraiment qui tout ça ça bango ba Rolanda bango na Clermont HD lobi na tongo arrivé à Wenge musique à BCBG. Na Papa Chéri na kati. Oui. Mais comment kotika ebembe bango ba ya kobeta concert wana. Ya pelé biso au moni na monde entier. Biso ka neto tika na système ya idolâtrie. Vous comprenez? On peut entreprise union sur tout le monde. Et ça biso na Congo na soki mutu moko akufi to linga to comme ça ba dai national. Et mutu na nani wa kufi non, to reconnaîtra ka ba œuvre ya batuté. E baza vivant. To sala no émission na so belela na bimbongo ya mignon eza wapi.
Na belela mbongo ya mignon. Na lobi mbongo ya mignon eza wapi? Papa Jossard. Na lobaka na bi mbongo ya mignon eza wapi? Ye aza travailleur artiste engagé na Wenge Muzika BCBG. Fiche de paie eza raté. Contrat de travail soki ezaka CDI. Soki ezaka CDD eyebana raté. Yaka beta leka. Yoka beta leka soki confesse pe leki otikali pire petit ya patron, ya prise. Ndenge seganza. Koyebisa nga tika na ba entreprise nde tosalaka bo soki mutu moko akufi. Même asala 45 ans na compagnie wana. Bakanga ba activité. Bakanga ba activité pour la mutu moko akufi. Mais non, biso toi même toi ba congolais. Est-ce que papa est les congolais on ne refuse pas yoka. OK. On ne refuse pas la mort, on accepte. Il faut accepter en il faut accepter. Oui, c'est côté Adaki vice-président. Mais j'ai pas koufité. Papa m'a koufa Victoria yomoni basala matanga. Basala matanga. Mais ba concert beta. Ba concert beta. Ba hommage à papa beta. Non, koufé la ségué. Na lobby. Ba avion ba ya. Na lobby. D'autres dans l'aéroport. Yo yebi oyebi très tobotoze la bango. Ta caméra. Nde toza boye tozozela bango baokita na ntongo awa tozozwa délégation déjà ya Wenge Muzika BCBG ya papa Chéri mpona ndula ya le 31 mpona ndula ya le 31 ndula efo ebeta pourquoi ka fo ndula ebeta te ndula efo ebeta parce que tomonaki Roger Ngando alekaki alobaki ke carrière ya bamusicien ya biso ya Congo soki otalika na bapays ebele na monde place oyo babeta baconcert ya danger ya grave eza na Paris place mutu to se manifesta bayeba ye eza ba concert ya ba BCBG, ba Bercy, ba Olympia, ba Zénith. Esika ba bimisa ba empreinte na bango ba tika ba nini na bango wana. Ba tika belimbo. Ba souhaitaka liwate et se présenter, on accepte ça. On ne peut pas nuire parce que ba vie ya ba tout seul sous dépend de la voyage wana. Mais nga limite que papa Chéri ko accepter ndula. Bon yo kana na vie na ngai. Oui. Osomona. Parce que ebele bazala na baya poto te misusu baya misusu baya te misusu baumeli ba plus de 10 ans ba 15 ans ba 20 ans na BCBG bayaka sauter bayaka sauter dans occasion na bango ya komona ta bilenge ya poto baninga to bazobeta ti baobeta bazwa ba poto fallait y combien de fois na ba mise poto faire na parlons même pas héritier wata siko tala héritier tala fali tala faire tala déplique takol kuta ya ne pas pamba. Sikoyo batambola bamboka mususu mais tala sikoyo écart ezaka Wenge BCBG ne peut tirer le roi na sima ozo comprendre pour Wenge BCBG ebimisi bana te Wenge BCBG à part JB leader mususu ça raté to vedette to star bango to ezaka ba artiste normal simple mais Chai passe à l'orchestre Chai ana pitch oh héritier wata faire Fabrigas ba vitesse wana o ba fali bazala ngo ya sa nango est-ce que c'est obligé comme tu te fais en vitesse c'est me fais en vitesse course à bongo yebe lelo zana oza vitesse na Gloria o ya sala ka Gloria mais Gloria ça pas batunga za patron ya pele ngala tikala ko sala pas mutu te tellement awa on peut ça ba fiche de paye oh na lobi ngai na tikala ko sala pas mutu te fiche de paye oh même na tikala ko sala pas mutu te mais bango basala te pas ya mutu na ba chaîne ya batu. OK. Moi je ne travaille pas chez quelqu'un. OK. Nga za chaîne nga za entreprise nga. So na bilo na tourner te. Ce qui na vandi. Ba futanga 1 euro, 2 euros, 3 euros, ça n'engage que moi. Bango baza obligé basala pour na suka basala bango ba futa. Donc oya yeza copie ya yo mo. Eza ngai pe muta kotisa nga pete. Eza nga mo de expliquer. Deka pete fuma lota mikolo. Nega lota mikolo balabala nga pe na lota chaîne nzela. Baele na ngai courage na ngai yango pe na temisa micro bo. Eza différent na ba Gloria. Merci beaucoup to wela na biso. Omoni, concert ya papa Chéri, il faut ebeta pona nini. Pona bana ya Paris, malgré concert ya ezaki le rôle retour ya papa Chéri na sol française ou bien à Paris le rôle matanga et se présenter Jibalinga ki ya alela pena bana Paris omoni Jibalinga ka ya alela na bana Paris concert elinga ka ezala le rôle à concert ndenge elinga ebeta te mais elinga ka ezala une concert le hommage ya Sege Mignon hommage mbala moko ya Sege Mignon est-ce que bato bazala na bazapena na présence na makambo na lobby oyo bata mayele ba comprendre ngo JB Faki Beta, il a rendre hommage pas seulement à Sege Mignon, il a rendre hommage à Mouyaya.
Et Moulala. Moulala. Moulala, on a dansé à Moulala. Parce qu'il a perdu des éléments chers. Donc, les 31, il faut Jibe Abeta. Il faut Jibe Abeta. Merci beaucoup. Il faut Abeta pour Batouana, on va le Moutaro Connexion Azate. Mais le public qui a Wenge BCB, je vais aller. Na ba basuma ba billet, na ba basuma ba billet. Il suffit que basa libana, toye kolela, sege mignon et sili. Jibe a beti concert na ye. Est-ce que peut sa polémique te ke ba moi pena ki polémique ou pas au champagne et ben wana mutako kundango Jibe. O bonenge famille Kabwani. Est-ce que au moni ndenge fa na lobby au moni ndenge fa tata kuluta zo wela tata kulutu na bien c'est la botama na matete non moi na matete so la minute yo bezo kende wa ba misi programme na kitambo siko na kitambo kuna kesani te na kitambo parce que makambo nyonso ya sege ki star na ye yaki na kitambo bona bandai atombo maki na kitambo bona bandai te kitambo mte pesa ki passage bona bandai we ba ke sega beta na kibinda ko te na be bona bandai we ba ke azaki doubler ya ka bona bandai. Merci beaucoup Dembo Wembo. Merci comprendre. Donc, donc na suka ka samba lobate. Ya on a lobby que il fallait que JB abeta. JB fa beta parce que sur la beti concert wana retour na ye akiko kunda sege na Congo parce que bemba e bebe sege e uta end mamo ke Congo. E ko uta Congo te ki ma est-ce que programme ya dei ya sege JB mta pe sa programme to famille ya sege mta pe sa programme. Pour faut y JB. Na lobby est-ce que so famille ba bi lobby ya ki kobela. Bande kobela. Sa ki a fait ses liboso. Muta prena ki soin na ye da ikaka JB. Wana yo famille sa ke lo te. Bakoloba famille. Ba video eza wana. Muta loba ke. Muta famille aza na famille rolela. Moni famille nde bazala ba rolela. Na ba enveloppe. Muta kokunda sege eza JB. Qui a dit ça? Ah? Mais maman ya sege bota sege na papa ya sege baboti sege. Après sege atika biso akela. Kasi te ndenge sege yo okola. Ayo kwa na maboko ya JB. Ba noko ne pe ba bourreau ba lempela bazali. Temesa era na bien era saki AVC. Yo yoka ki mutu manda moko salama yikela kocha ya lempela. Te famille msuze loba ki yango te moyeba ya koloba ngo na télévision. Te mais na bien. To monete JB ka loba ki fete ke yem ta sali dépense nyonso. Non, délégation to wana eza mukulu. Eza mukulu. Ah, mutazanga parce que yo kana biselo moko. Ya peut-être moto ta caméra bien te. Oza si Rocky Samba dasi. Yo kana biselo mo tema awa. A contribuer à quitter. Ya ona lobby, yo kana biselo moko. Omoni JB. Hein? Parce que JB na ngo lelo oyo. Ana ngo teke hotela teke musicien, drummer na profiter. Hotela mutu même so ndo kabwane secret. Omoni msusu ko lingo mona 32 ya JB. Omona ngo par exemple so va na mignon. Na sege mignon. Na sege azo seka ndo omona peut-être sourire ya JB. Visa ya poto. Ezaki makambo ya ekomi ko compliquer likolo ko mobeba. Soki na ndongo lobi alepela azalaki famille ezalaki. Pourquoi basalaki forte que ye azo visa ya urgence au lieu que de end. Mais papa chéri angara Julie pe. La lobby te. Yo lobby que da papa chéri te. Ya na lobby te. Pourquoi famille pela bazoela qui est visa en urgence te ya roya a na poto. Ba ministre ba ya a na poto. Batebele bazoa na poto ya kosa eloko te. Aya tali ya rapoto. Yesko après quand ça visa mutoya il faut dans la marambuya na ndenge ya mouvement. Mais na ndenge yango ezalaki ya kasite urgence yango moni air ezalaki refusé abino akende end babanda traitement kuna na end l'état bazelaka ba visa ya awa ebima ya poto parce que soki ya Schengen ebimi allez ya uta end mbala moko akokoma même pas ndaku bezalaka transfert mbala moko caché ndanda aleki mbala moko aye awa mbala moko hôpital alingaka ya awa soki ba visa wana ebimaki awa mbala moko hôpital ozo comprendre hôpital ngunda mbala moko makamutu ezalaki da bien planifié alors si ko bossa na te on a yebisa bino papa chéri akute na problème ya ba visa mais yo lobi bazokita na te bazokita effectif oyo yoka effectif oyo zozela eza ya yo lobi ke tozela ba zozela mais effectif wana te bakute na problème ba visa akute na problème ba visa OK parce que ya liboso zaki refusé total vu que ça les alaki ya mukie et dans ça il y a pas même pas 1000 places 800 personnes vous comprenez bazota la paix 800 personnes na bato dans le spectacle wana azana déjà na premier ba visa et ba ko coach deuxième tour visa on va passer wana et ça effectif auto zélate ça quelques musiciens quoi va ne yango mona ki ke ndenge makambo ngo zo salama avant minyo kufa
mutu moko to lekaki aloba o nga nazwi boye nga nazwi boye omoi ndenge ezalaka liboki ata ya 5 personnes bafisi omona teke eza kaka 5 silence absolu omoni donc tozela bango na aéroport donc toyebi te koyeba nombre oyo bayebana nani aye na visa ya Serge Mignon. Ok. Merci beaucoup. Oh, visa na ye mpe ebimaki ti tokoyeba nani aye na visa na ye. Merci beaucoup Dembo Wembo tokomi na biso presque na suka. Merci beaucoup na Iget Kapangala. Merci beaucoup na Yemoko mutu na nga pena Gelor Beloko. Merci beaucoup na Popol Ndeka José Ndeka Gilles Benzoula. Moto na mbonga moninga na ote. Les trafiquants Gilles Benzoula. Mais lelo bazo kize musicien moko abetaka na BCBG Gidel balobi ke Gidel azali parmi dakumuna ye wana témoignage bakisi na ye dakumuna déjà témoignage bakisi na ye na silisati te yo aussi ça te babi Gidel aza parmi pe ya mutu akoki koyeba nzela ya Sege parce que ye na Sege bazali kowelela poste o Sege azalaki nango donc na Congo na mutu akokufa sous normal te il paraît na soka il paraît oui donc kuna mutu akufa normal aza te bakanga na mutu atémoigner ke ya boma aza l'église aza wana azosambela bakanga ina na après ya bana ojuge nani yango yo oyokaki atémoigner ya boma keka église kuna oyoka mutu atémoigner oyoka batémoignage Gidel aza na innocent toyebi te makambo ya mise eza tellement compliqué comédie akufi wana ekomi yo mwana lemba mutu abomi akende kosimbisa na ndako ya nganga est ce que eza na sens vraiment bamasoloka bandako banganga bambasu banini on peut pas donc mutu na biso ndenge eza boye ko toraisonnaka ya formule ya kolongola mbasu na ndenge nini ya koboma esili le reste toyeba yango te toyebi obikisa te naka koboma na koboma yapele pardon merci beaucoup Dembo Wembo merci beaucoup na suki ya malili King Coiffe merci beaucoup na Arlette Mbondo oui chérie merci beaucoup na Élisée Fataki Emile Fataki petit nanga poupette na kata Bruxelles na bosani yo te maman Esther Bonheur na kata Allemagne mère double vrai chérie maman na Bonheur toujours na tita salé à passant merci beaucoup na bandeko na biso topesika courage na ba artiste nyonso na biso na bino tozolela longo tozolela tous les musiciens oyo akufi merci beaucoup Dembo Wembo moi batu na yo bonga na mutu abora te akoki Masamba la Silva le millionnaire d'Angola Guy Masamba le directeur donc Fiston Mwela mutu aleki akokala nzambe na mbongo talaka so ovanda déjà ba Fiston Mwela eza déjà une grâce ce n'est pas de n'importe qui donc voilà bon s'abonner à la Flamande HD bon ça décider l'autre akokata makambo ya Serge Mignon merci beaucoup tozela bango soki bakoya tozela atterrissage na bango ya pele nga salia bazoya ko OK lokwa ndule ezali donc bato baya ndule concert ezali donc bato basombi babiye bamoma babiye na bah oui baya les transferts nga asomba biye kobanga merci beaucoup nalobi jibe akufela nani okoma Cardozo Cardozo azali kaka obi paso jibe ayoka ya Cardozo akufa merci beaucoup Dembo Wembo merci beaucoup na bandeko nani abengelanga papa Dozo vous s'abonner na Flair Monde HD ezalaki nga pele tanfumu garçon de disque na lorota micro na balabala nazalaki na oyo ya koloba bato ya mafinga bofinga bato ya kokumisa bokumisa bato ya kopesa biso conseil tozozela bino mpona lelo na suki na nga awa ciao ciao